bandeko ya Congo Esengo officiel plus tozana Esengo ya kuta na bino lisusu po tolobela masolo ya mboka boyebi kaka masolo ya mboka mboka na biso oyo bokoki kobeta masolo bobeti masolo bolie bolali bolamuki basujet zo kobakaka bobandaki na makambo ya sport boye kokota na musique bobimi na makambo ya ndako ainsi de suite ti suka politique kaka ezokwa fe nyonso tu. Alors politique ceux qui ezali mabe makambo nyonso tu pe kozala mabe, ça c'est très clair. Boyebi a question politique ezali mabe makambo nyonso kozala mabe. Botala ba pays organisé sur le plan politique soki mabe ekoti na politique okomona ndenge basalaka union unité bango nyonso bakomi uni nakanisi esengeli biso pe bakongolais tokoma bongo tokoma na eloko wana ya soki likambo eyindeli biso to manifester unité ezali eloko malamu. Boyebi ete uta toloba depuis 1997 tango rébellion ya AFDEL ebandi oyo ememaki Laurent Désiré Kabila na Joseph Kabila na kiti ya bokonzi kino lelo este na biso ezozala na kimia te ozwi nord na sud Kivu ozwi Ituri ozwi Bunya ozwi mwa ndambu ya Manyema mwa ndambu ya province orientale mwa ndambu ya province ya Katanga tango ezalaki moko bokomona ete kimi ezozala lisusu te. Pona nini kimi ezali lisusu te? Na nsima barebellion ebota bamilice lelo oyo soki tolingi tokonte bibembe bato balandelaka badossier na bokebi nyonso tu bakoyebisa biso ete bato basi bakoma 6 millions de morts 6 millions de Congolais oyo bakufi kaka pona ba intérêt moko boye privé ya ba Congolais moko boye bato babundaka kaka raison na bango eza nini politique ya mboka eza malamu te bazotambwisa mboka mabe politique ya mboka eza mabe bazotambwisa mboka mabe. Tokomona ete insécurité wana ekotisa matanga na bamboka wana nyonso tu nauti kotangela bino biso tokozala na Kinshasa me tokolala na kimia te soki bolali bolamuki kaka batindeli bino bafoto na batelefone lolenge bazali koboma bamama na biso bandeko na biso ya mibali ezali malamu te. Alors esengelaki kozwa solution oyo kozala solution ya makasi bandeko biso nyonso tu na République démocratique du Congo oyo depuis mokonzi ya mboka akenda tika biso kondo Maréchal Mobutu Sese Seko Kukumbendu Wazabanga Maréchal utaya kenda tozasu na kimia te biso nyonso tu tobanda komituna mokolo nini kimia ekokotela biso na mboka totikala kozwa réponse te. Tozwi bakonzi ya mboka ya lolenge bakonzi ya mapinga ya lolenge nyonso batikala komemela biso solution wana te bamemela biso nde terme. Nous sommes dans une guerre asymétrique. Une guerre asymétrique, c'est quel genre de guerre? C'est une guerre où l'ennemi est confondu dans la population. C'est-à-dire mutuyo zo bundana ye azana kati ya population alati lokola moteki nguba, moteki mai, moteki mapa, moteki makayabu, moteki mbisi, moteki madesu, moteki fufu. Une guerre asymétrique. Tu ne connais pas ton ennemi, mais l'ennemi te connaît. Et ceux qui ont été na kati armée na biso loko les a infiltrés, c'est leur bombaté. Na armée na biso tozala ki infiltré. Na kati armée na biso loko les a infiltrés. Okomo na même tenu na biso, yango na peze pa ba ennemi. Même mandoki na biso, yango na peze pa ba ennemi. Ba ennemi bazoza na capacité à contrôler même na communication. Ya état-major na biso. Ba yebi ke batwana bazolanda biso bakomi na rond-point Villery. Batwana bazolanda biso bakomi na régie des zones à boulevard. Batwana tango bango bazo yo kabino ndenge bozoya bango bazo changer ba stratégie bazo sala makambo mosusu.
la guerre asymétrique. On nous a amené beaucoup plus de théories que de pratiques. Sur le plan pratique, armée Nabiso et Sala est fort mon côté. Je ne décourage pas l'armée. Oh, excusez-moi, hein. Nazo décourager l'armée, mais depuis un temps, totikala koyoka ba victoire ya armée Nabiso te. On nous parlait toujours d'une guerre asymétrique. Une guerre asymétrique, une guerre asymétrique. Nabiso ba civil to comment qui comprendre une guerre asymétrique c'est quoi? Une guerre asymétrique c'est une guerre qui oppose l'armée loyaliste à un individu qu'on ne sait pas comment démanteler. Oye na village moko boye batunyo surtout bango wana baza ba civil. Oye bandeni ke yeyo ennemi. Mais tant yo te baluki kaka boye batu batikale kokufa ou bien kaka yo moko babomi yo. Alors, esengela ki kozwa ba stratégie. Esengela ki kozwa ba stratégie. Bande kona bisto ya est babelela balela basala matanga solution apparemment bando yate. Apparemment solution bando yate. Si tu es kokoma na état de siège. Tu es kokoma na état de siège. État de siège a tozali koloba awa tozali koloba kaka lobi awa mokonzi mboka auti ko signer mukanda pona ko prolonger yango lisusu pona mbala ya mbala sambo hein ndeko pichu 6 na lingala yango anate sambo ngai bandeko bolimbisa pour la 6e fois ce qui n'ont kana mukuse bongo pour la 6e fois l'état de siège a été prorogé dans les 2 provinces mais ezali na mituna oyo batu nyonso tu bazali ko mituna ezala bandeko bazali na bisika ya état de siège na biso batu misusu tozana ba province mosusu nini ezali kolekana réellement na ba 2 provinces wana na makambo matali état de siège tozali ko comprendre te ce qui bolandi bilili lelo tozali koyoka ba information ya armée lo lenge nini bazo kende de succès en succès na awa tozali koloba na bino armée ba uti ko démanteler quartier général ya ba Kodeko ba kota est kuna mais bitumba ne sala ki petete hein bitumbe bandaki 4h du matin kino 16h bibundeli alo lenge nyonso to ekitaki kuna ba démanteler bango ba déloka ba comité na kije na bango wana izali information tozali koyoka mais avant toyoka information wana qu'est-ce qui s'est passé ba gouverneur militaire au bazali na ba province wana moko alobi ceux qui makambo ebele zali ko kende liboso te c'est parce que zali na ba députés provinciaux bazali ko coopérer na ba milice. Et puis ça qui bien te ba député provincial balobi bino bokoki ko traiter biso lo lengo wana te boki o traiter biso lo lengo wana te bino ba mapinga bo memela biso nde kimia toyoka ke monguna akimi toyoka ke bokangi monguna ala la pe monguna ya solo ya fabriqué te ba député provinciaux ba menacer ba tomboki ba leki na ba radio ba leki na ba télévision ba lobby bango ba koya ko menacer bisote ko bangisa bisote elengi ko loba nini tangu mapinga bazali ko loba ke ba konzimo susu ya ba province wana baza ko coopérer na ba milicien wana ezali ko funda bango elingi ko kana na maloba oyo président de l'Assemblée nationale a ebisaka ba députés nationaux ya est wana lobaka bino pe ba députés nationaux botika ko ravitaye bato botika ba contact na bino botika batu wana ba rebelle bandeko. L'armée c'est la force de tout un pays. L'armée c'est la force de tout un pays. Hein? L'armée constitue la force de tout un pays. Nazo s'est rappelé à l'époque de Mobutu, on avait les DSP.
la division spéciale présidentielle DSP bato wana soki batindeli yo bango ata soki ozalaki mbango ndenge nini yo moko kotelema olobi kaka te inutile na continue mbango mpo bato wana ndenge bazoya bakolonga na bango ngai. Nous avions ces gens-là. Toyoka ba prouesse na bango, toyoka ba succès na bango. Aujourd'hui, où est l'armée de la République démocratique du Congo? Nous avons une armée. Mais quelle armée? Batou. Na ebité, hein? Na front ndenge bazali motivé ou bien démotivé. Les informations qui viennent de part et d'autre sont-elles de nature motivé ou bien démotivé? Ba oyo ba lobake, oyo ba zolo belabino na radio ezali lokuta, on continue à tuer les gens. Na lolenge tozali ko sola na bino awa, tozali na ba source d'information ebele. Armée azope sa source d'information na e. Ba gouvernement provinciaux wana, les deux gouvernements provinciaux, bango pe bazope sa ba information na bango. Gouvernement central azope sa information na ye. Et ceux qui ont été nani société civile, il y a Nord Kivu, ils ont cette information naie. Société civile, il y a Bunia, il y a Ituri plutôt, ils ont cette information naie. Ba députés provinciaux, il y a deux provinces wana, baza ko pesa ba information na bango. Ba députés nationaux, il y a deux provinces wana, bango pe bazo pesa ba information na bango. Mais bande ko nanya zali ko loba vérité na bango nyonso. Nani? Et ceux qui ont été, mokonzambo kauti kozala na ngambo kuna ya este. Nini toyoka kite? Babete la kabiso masolo ya 21 000 militaires. En réalité, bazala wango soki 7 000. 14 000 wana bazuaka mbongo na bango oyo babengaka na lopoto solde. Salaire ya ba soldat. Babengaka ngo solde. 14 000 wana bazwaka ba solde ekendaka wapi? Mokonzi mboka atali alobi esengeli IGFP ya mapinga ekreame. Ba créer IGF ya mapinga ezali ko kambama na tango fort. Ancien président ya vita. Tango akoti na kati ya masolo. Nini toyoki te? Bambongo ekomaka te. Bambongo ekomaka te. Eloko eza ya esengo eza nini? Au moins, pour la première fois, tozo yoka ke armée na biso ezali ko conquérir batterie, en fait ko conquérir te, ko reconquérir, c'est-à-dire ezalaki ya biso bazui yango mais tokomi ko récupérer. Armée congolaise FRDC bakomi ko reconquérir ba bisika nyonso tu oyo ba ADF nalu ba kataka ba mai ba Codeco ba baza ebele toyoka ke baza plus de 300 groupes miliciens, plus de 300. Mais batouana bangonde babomaka ba congolais batindeli bango ba message ya kimia Boti Kamandoki Boya Bokozala réintégré dans la société mais esengeli bolekela na ba procédure moko boye ba démobiliser ba de ba information tozo yoka oyo utakuna tozo yoka ke ba famille ebele na ba nord qui vont na ba Ituri baza ko vivre grâce ya ba milicien wana. Parmi ba milicien bana na bango baza na kati nde eloko ezopesa pe confusion makasi. Mwana nini oyo akokende kolie sa famille na ye mbongo ya makila après avoir koboma. Mais bato mosusu bazali kondimate ezali ba rebelle oyo babengaka ba rebelle ya elera ezali rebellion euti na Uganda. Bakima Uganda baya kovanda na Congo na RDC na biso bango nde bazo salaka ba mabe nyonso wana tu bandeko. Ceux qui ezali rébellion esengeli armée na biso tia bango de route. Koni wana koni chef na bango koni na bosa ni prenom na ye. Koni wana esengeli bakanga ye boye inde ti
na CPI kutu CPI te baya na ye na makala na biso awa nalanda na bilili nalanda na radio koni aza na bambongo na ye na babanki na ba epa mindele kuna na poto donc mindele bayebi ke mbongo oyo ezali mbongo ya barebele bana ya koni baza na Afrique te baza na poto donc ye aza koboma bakongolais pour que aliesa mwasi na ye na bana na ye akende kotondisa babanki ya bamindele c'est que armée na biso nazo sepela na eloko oyo nazo sepela na eloko oyo slogan na biso ya sika po na armée to simba bendele bendele ko ya te tala ngai pe prochainement na osala émission moko en tenue militaire na regretta kaka ndenge na kindaka na formation militaire baboyaka bazwa ngai bamonaka déjà ndenge na koya bandeko la prochaine émission soki tokolobelaka état de siège je serai en tenue militaire hein na ko fabriquer moi ba 3 mitu na ngai yanko ikoto 3 mitu na nga mutu koto hein colonel T faut na zalaka jeune T colonel esengeli biso no tozala na sima ya armée yango wana tina ba este kuna mapinga baza koyebisa population travailler en connivence avec l'armée soki omoni monguna funda ye koyokela ye mawa te ntango yo ozokela ye mawa na butu soit akoboma yo soit akoboma ndeko na yo armée ezalaki infiltré mosala eza makasi ye bandeko mosala eza makasi na armée na biso esengeli kobanda koidentifier qui est qui. Il est passé par quelle école de formation militaire? Hein? Tozalaka na Kotakoli, tozalaka na Kananga, tozalaka na Kitona, tozana Maluku a pona ba policier. Tozali na mosusu eza awa na Kisantu bien Kasangulu, na Kasangulu, ba centre de formation militaire. Bandeko mbakonza mboka ngana kosenga bino. Après ba contrôle ezali ko selema sur le plan financier na kati armée. Bossa la identification de nos militaires. Il faut dénicher tous les militaires que nous avons. Qui est qui? Il est passé par où? Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter son grade? Et c'est ce la bongo. Bandeko, tout le monde a armée américaine, bazo sala appel na ba étranger pour ba ko intégrer armée américaine. Pasteur Moko na otanga kombo na été alobi a se retrouver aux États-Unis et pas collègue na Moko. Collègue na pe congolais. Tango bazo so la collègue na bi ah obi ko ye na tango bien ngeni. Au mémoire na biso lobi bazako breveté orti ko sa formation militaire na États-Unis. Moi na bino a comme une armée américaine alobi ah to sala ngeni. Ya ponika kasala armée mais na États-Unis. Lobi na ngojour ya ba remise ba diplôme wana ba vandi ba famille hein tala mondela zorganiser to kenda pe ba famille na ba collation de grade mais to sala makelele mingi na ba salle mondele ba bengi ba parents ba vandi et comme toura garçon wana a prêté serment batonier tu vas servir l'armée américaine ou bien l'armée RD congolaise. Les garçons étaient clairs, je vais servir l'armée américaine. Bango, tango bato bayaka ko sala, c'est-à-dire quand tu acceptes, biso certainement dans ton commune à niveau anate, pour organiser loko l'armée na lolenge wana, ça demande beaucoup de moyens. Budget kaka ya armée américaine, ça vous coûte les yeux de la tête, hein? Budget kaka ya armée américaine. Ça vous coûte les yeux de la tête. C'est dans les 800 milliards de dollars. Eh, papa. Budget na bango wana. Hein? 500 milliards, quelque chose comme ça. Des dollars, pas de francs congolais. 500, 400, 500 milliards de francs, de dollars.
budget ya armée américaine. Biso pe na lolenge tozali kolingela armée na biso ezalela. Esengeli en dehors ya budget ya l'état, budget ya armée na biso, ya mapinga na biso, ya FRDC na biso, ezala budget ya solo. Budget oyo ekosala ke tango ekosenga armée na biso bakende formation ata na mboka bapaya. Basali formation ya solo bango bazongi awa bazwi mayele na bango wana bakotisi yango epa ba misusu bakende kite après na suka tomoni bambuma na yango. Mbuma na yango tokoyeba yango tango tozana ba situation ya boye bokovanda boye o armée zambienne ekoteli bino kuna po bazo réclamer frontière na bango te. Après avoir députés nationaux ya Est koboya kokota na plénière po balobaki ke biso tokokota plénière kaka soki tomoni ministre la défense ya intérieur, ministre la justice na ba gouverneur généraux wana baya kopesa biso état des lieux. Toyoka bango après tout ça la comparaison na oyo toza koyoka kuna po toyeba lolenge nini tokoki kovanda tosolo la totala na direction nini tokomemela makambo ya mboka. Président de l'Assemblée nationale zalaki na choix Christophe Mboso abengi ministre de la défense. Ministre de la défense aya alobi makambo ezokende bien mais nous rencontrons des difficultés. Azalaki na clair. Les opérations s'effectuent très bien, mais nous rencontrons aussi des petites difficultés. Attention bandeko, makambo iloba makana kuku, surtout ba makambo tali sécurité balobaka ngongulungulu boyete. Ministre de l'Intérieur pe aya lobby pe, ya justice pe aya lobby pe. Ba généraux pe baye ba lobby. Après avoir koloba Assemblée nationale Mobimba Batali Balobi, ok. Au moins nous avons une idée sur ce qui se passe à l'Est depuis qu'on a instauré l'état de siège. En dépit des difficultés que notre armée rencontre sur le terrain, on propose quoi? Basala qui ba proposition. Nasima ba proposition ana, batunyo surtout ba vandi batali balobi a turoyo. Na ba proposition to sali soki ba appliquer yango monguna ko pakata mbangu toko kata ye mapapu toko silisa ye makasi monguna ko koka ko sala eloko moko te nde eloko biso tozali kozela na Congo na minute oyo tolingi tozala fier na mapinga na biso to soutenir armée na biso to soutenir état de siège parce que ezali lokola l'unique voie, l'unique solution à l'insécurité. Insécurité za makasi. Bauti ko bomande ko na biso journaliste ko na. Babomie ba betina mo sine masasi. Babomela ke nini? Abandaki ko évaluer état de siège. Abandaki ko évaluer état de siège. Mabeza wapi? Toza ba Congolais biso nyoso tout. Biso toza ba Congolais. État de siège. Ezali ba masolo biso tozali na ba toza mieux placé te pour koloba nyoso tezoleka na katité. Dans l'armée, on ne dit pas tout. Surtout quand vous êtes au front. Surtout quand vous êtes en guerre. Surtout quand vous êtes en guerre. Balobaka nyoso tuté. Mais nga naza na kondima ete FRDC na lolenge tozali kokende. Tokolonga. Ouais, tokolonga. Biso nyoso tu na sima ya FRDC tokolonga. Tokolonga bandeko. Tokolonga. Motabangi sa biso te. RDC mboka na biso. FRDC mapinga na biso. Biso nyoso tu na sima mapinga na biso. Prochainement, na osala émission na technique kaka militaire. Hein?
D'ailleurs, pour soutenir l'armée na biso, c'est ngela ki biso tout ambolaka na ba tenue militaire. Pour que nous sommes derrière nos vaillants FARDC. Nous sommes derrière les vaillants FARDC. Tant que tout à l'heure, film américain, tu sens que c'est pour une cause. C'est une cause nationale. Non, opposition, non. D'abord l'unité. Hein? L'intégrité du pays. De l'Okobiso Tolingi. État de siège. Ezali kokende. Ndenge ezali kokende. Mais nga naza ko encourager yango, batebele baza ko encourager yango po tozo ka baeko ezali koya ya kitoko. Parmi ba société civile, tozo ka pe ba société civile misusu ya kona ezolo bake. Non, état de siège ezokende bien, ezokende bien. C'est que makambo ezokende bien. Bandeko, état de siège tokolobela ngo lisusu, mais cette fois-là nous serons en tenue militaire. Pona lelo tokabwani wana. Merci beaucoup. Certainement ba information siki kozala.